un esprit supérieur. Hein? Ce qu'il a dit qu'il on quand ça gâte que je peux vous en avoir à ouais quand besoin de là le reste on est là azamwana motote o akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Merci Zamba Lola apambola bino Zamba bomoi apambola motonyoso azolandanga mandeka France amour yango ekomi kokita mais toloba kana mama Tiffany Mokwa ezomata mais na sentir on dirait ekomi kokita na ebité motonyoso akomi mabe c'est comme on dit bon ensemble et kababino ba oya ensemble toujours bazali motonyoso akoki ko comment séduire c'est que Yesu Christ mo la soka ye akozota motote il faut que ba oya ensemble bazala po bala ki se ba patte moko nzela batali sa batuke oya sana makoki nyonso ezande ensemble pour Satana a créé raté mais à copiaka mais ngana le baka que Satan a sa créative lokola ngai parce que tozo bange mingi to linga to ko kisaina ensemble créateur a sa ka moko et Satan a sa muta niveau ensemble te ensemble dans niveau là ce ko telemina rondima o sa créative lokola yé o ko combattre yé pe na fina yo azongisima pour je sais que ça va qui sont qui beaucoup en foi pour sala koleka oyo ngana salaki pe boko loba na ngomba lumba akene lokuya na ebali munene etosipe eke ekoi ngomba ngeza ngomba ya ba problème haleluya kona pa bona pasana zambo nyoso bopengu na mute nous sommes en angezali pouvoir ya Jésus Christ est là tabino pour résister des fois tentation et des fois réclamation ya Satan. Et dans votre temps, ils sont ensemble, mais ils sont solo kate, ils sont la domination pour eux sur les balawana, ils sont na solo kapo baba la yonoki,
kokende te na solo kapo ozo promotion na mosala et osukelo mabe kokende te na marché pour okoma na mayele ya ko travailler ba continuer ya likolo ba linga yo et kokipe ko beli so mutu et pas Jésus-Christ makoki nyonso ezali yeba kaka koyoka maloba na nzambe kotia na motema mpe kosalela komikaba na nzambe mpe kozala na kata kondima komi elobi tokodefa te nde tokodefisa tokozala mikila te tokozala mitu je crois émission eude koleka bomonaki ndenge batunaki ke bomitungisamaki mpo na bale komonana te tozalaki na mabondeli bomonaki baimage ntango tozoloba ya ngomba ndenge tozali kobondela na bana esila kitaki ngomba yango na ye kotalisa bino ke nzambe asalaki susu ya koleka apres kokita ngomba parce que bisika tokendaka kotombola bonganga nzambe biso secret na biso ezaka ngomba ezaka jeune chinois akonda mpona kolia te akonda mpona travail basanto ya biso eza nde travail eleki bajeune eleki mingi tolaka boye te soki moko tozomona mwa absence ya nzambe na bakam misusu ya bato tokɔtaka mozindo ya komata ngomba ya kolukelaka nzambe mimonisa ntango tozokita baka oyo esengelaki ebika na nzela jeune tobandi kodeklare mpe bato babandi kokangolama nde kokita na ngai jeune na baserviteur tolasaki susu une semaine ya jeune na église mobimba bomona image ya bato plus de 4 quelques personnes oyo bakɔtaki jeune na une semaine mais prière yango on dirait bana jeune te quelle dimension c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quelle dimension. Omona basi na kata kosambela ba jeune se ba mikaba na nzambe na kata kosambela pe ba bombe mitu na bango na kitambala eza bongo foko bomba ka mutu to ana aposa to mwana ba midela sukite pe biso tano même ici elatelo ya église lelo et pètre elatelo omona no elatelo ba se oyena se no kamati nasto latte bilis mabelo ndo oyena pas pasteur que fiba biso okuvanda libanda bien tozongisi yo tala ba prière après jeûne ya ngomba so jeûne ya église une semaine tande batu basambelaki omona babikambo ya Jésus Christ ndenge salamaki omona batu milimo kobima saba simba bango omona miracle ko salama toujours nous taille pour kolanda ba prière action nzambe apambola bini. L'esprit indécis des bonnes. Tout le monde a dit colo. Je vais faire 3 fois.
Wajina wa Yesu. Wajina wa Yesu. Nana lobako kokufa bana ba oseplisote. Nana lobako mobana komonote. Okozaka mwasa kosa kamera. Nana lobako papa okozeka siko za mutute. Kabana na maloba. Kabana na matutu. Kabana na lakali. Kabana. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nia famille kwea. Ebo sana kekona na yo. Monila famille kwea. Ebo sana kombo. Asali mikolo, asali bambula. Na lobi okotika ye nazana yo. Dada tika. Nana umikolo na. Ndana mokolo ya milimo nyoso. Nazana esprit supérieur. Hein? Yawa. Oboyinga, so boyinga to bimate. So na olekinga obimate, me obobima ponga na lekino. Tigre. Na lobi chikaye. Yo. Natika yo kwa shenge na tiki yo. Wo kanisa ngata mshikile msanaboka bawe. Mutika ngai. Kambezo ni mena ndo esko uyenda kwa. Kana tika ma. Oui, wana bomoni le sambo. Wana na benabenga ngo ba pierre komba. Parce que bana ngana benga bango ba buki bikeko. Bato ba priaka. So kati bango te ba ko prier ta 5 heures du temps. Ça va lemba, ba kendaka na prier. Ba buki bikeko. Ba netumba. Les enfants de la guerre. La prière wana na benga ngo ba prière de turbo ezui. Ce koza maman, papa, koko yaya otamo sapa. Otamo sape ma pe na fina bango. Prière wana etala te kendeko parce que tant yo nyokolaki otala te ke o mwana to o mwana kasi o tant ensemble ezui te atala tangi nanga kombote mutu to simba nga zambo telema na mopanga na yo telema na moto na yo na koti na famille papa ndoki nani na koti na famille mama nganga nani na naza en tête à souffrance o ngana zo mona baza combien basangani na ba famille boni basangani na esprit invisible de boni ezui donc moni mofuma ba prière wana oyo bouti kotala pesuki wana ti bo moni mfuko ba délivrance siko ndenge banda ki to ba bavandi silence puis moni ndenge nini baso simba ba tumisusu mili mezo loba ke dada yo nani na ko bimate na biseke soko ko bimate lo banga naza associé na yo mutu ya molili mais soki naza onza ba yebi botika zoto wana pesuka nango milimo wana ebimaki ebimi bato bakangolami parce que secret na nga ezalaka jeune même Jésus Christ amonaki mpona sela tata oyo atindinga malamu il faut na kubama na kota mabondeli na gêner na sua dimension ya molimo po te ministère eza bomekano mission eza bomekano même yo mwana nzambe il faut osaka par semaine otata mokolo moko oyo genaka esalaka bien so otata mokolo moko bien mercredi to samedi et va nous pousser par mois à 4 jours il y a jeûne par semaine mbala moko et prière à combat ezaka prière ya kovanda te mouvement na prière ekondaka ba geste na prière ekondaka maboko wana ezaka bakake na monde ténèbre ponyati mabele wana
Et ça a tremblement dans le monde de notre combono et kota sans qu'on y ait pas que monde du bois balobelanga babé que ceux qui n'a bongi le bas bangote baza banani qu'on a moqué les ensemble. Oya botika batute. Il faut témoigner. Serviteur de Dieu pour que na solo quand ensemble oya pambola kaza vivant ozo salela azala makoki nzamba lola ya osalo grâce pour le palate za ya yé. Biso to wuti na kifaze. Tochina maladi ya kufa lobi balibale linga ebembe mukula kokunda kola zongi singa kaka mbala moko te na bana bani kozwa na kembi na souffrance à ministère ko bamba ba pantalon lelo na kumbi kozwa ka moi chemise malgré na lucidité. Je sais qu'elle n'est pas encore fini et bandelisa katité katipe za soukate. Alors Dieu est capable de recevoir grâce. Nous avons bâti quelques témoignages, et c'est belé, mais tous ont 3 témoignages. Au moins, il y a beau takate à boti. Au moins, maman mukola minalikayate, diambate wuskite me bambie tibeli ya mobamba, mais to bondeli za bali musi. Au moins, nenge batozo témoigner bola ensemble ya prophète Dada. Tu as dit témoignage. Ba ensemble alléluia. Amen. Mais kota to la monnaie na nzambe ya papa nanga prophète Dado asali na bomo inanga pe na libota na ngai. Bandeko na sambela na ngai. Na sambela na l'église ebele pe bisika na zalaki pe na ndeko sambela na ndeko pe ko servir nzambe. Mais bana babande ko tungisa nga na ndenge moko maseki te na zangela ki kimia na vina nga mumba pona bana. Malade si la kate. Bana lokanza bazoka sola mbongo la musika. Bana soba kika mbongo moko zonga ko tala ndako bana mibale fa babelanga basila makila. Makila na bakosila kaka po babika ba 3 chassis fallait kota la kata banzoto la bango. En tout cas na zangela ki kimia na ndenge moko mukie na yo kaka na ngasa nga prophète Dada mais nazalaki na doute ya koya kokoma bisika ya azali na nzela pe na ndeko komone na opese mbote mais pona pusa na pembene na ndeko kokate mais zalaki na mokolo moko nazwaki décision na bina azokende ka papa wana na tombola ki bana tangu na kotika kokota na kota ki bona bana mibale papa wela ki bana na mbala moko bwaki bango likolo a prier pona bango bwaki pa musa nzambe mususu en tout cas banda na tema tambe na nga awa en tout cas kimia ekoti na kati ndako na nga bana na nga bazwi kimia babela ka lisusu te à part ça libota na ngai mobimba ebiki kana nzira nzamba prophète Dado ndeko na nga mwasa ninga kufala malade ambasu na ngola prophète Dada monyango a na Kisasa aisinga mama bishi ndeko na ngola zo kufala malade ambasu meto bondela kinzambe ndeko na ngai ko bimawa papa simbe mbasu isili ndeko na nga mususu ba bete masasa kindoki na sexe bimi lokola forme bibon lokola mutu a mwana na benga ki papa ya kasambela kindeko na nga bikeza mingi ya koloba pona libota na nga kolanga mobile bakangai na mwanda abdo bakangai condamné mort to lelika papa simbi biso na maboko a déclarer na musika kuna babimisi ndeko la biso donc ndeko na ngai o nyo ndeko la ngo azala ba problème ezo tungisa ye lokola ngai luka musala nzambo aza musala nzamba solo so okutani na ye ba problème neki sila okomona loboko nzambe atobota katata malade ngo sala bambula boni ata liboma ngo ya ndenge nini soko okutani na ye okomona loboko kwanza Bana nzambe alléluia. Amen. Na yeko témoigner monene ya nzambe ya papa na ngai Dada. Na umeli trop na kati ya milangwa, na umeli trop na kati ya bakwiti ya komela ba masanga, ba makaya, ba diamba na tamboli pe mingi na ki na Brazzaville Ponton. Na luki meme o ezalaki bana na tikala ko mona bango te, na zongi na kati ya Kinshasa. Na yokaki sango ya prophète Dada awa na Kimpioka. Na tsaki même itembe bato bayisa ngate ko meka ko koma ta kuna te mais na tie makolo kat ni siko na kuta ina moumbo nzambe ya mbingai asololi na ngai ayebisinga bina zo mona kombo o ba pesa ezana ninga na bite kombo na ngai Belam abino kombo a Belam nazo mona ezana ba lien likolo na yango il faut na changer yo kombo o na mona kyango lokwa ignorance bana nzambe moumbo nzamba changer nga pesinga ikombo ya Paul na yeko talise vina nga na bite papa na tamboli mingi nga na zozo mabota te alobi awa biso ekombazala kate na ko bondelo nzambe benga mwasi na yo na ke na ndako na bengi madame Moumbo nzamba déclarer abondeli pona biso to sali 3 mois sainement mwasa ye kozwa zemi Moumbo nzamba sakoli likolo ya zemi ona lobi nazo mona okobota bana mapasa
nga na ndimaki te na tiaki tembe mais moumbo nzambe tango abondeli mwasi ake bota aboti bana mapasa aloba bokopesa bango kombo ya Elina Elize yango ozomona bana ngo bango yo bien aimé bana poto bana kin TV ezali radio te oyo eza bana oyo moumbo nzambe abondelaki ngai lelo oyo nazwi bango yango na kumisi nzambe oyo yo moto ozondima te yo moto tiaka tembe na nzambe oyo nazobenga yo pusana yaka komekata lokola ngai pe baboyaki na pusani me na moni pe na loboko ya nzambe ekiteli ngai yango na pamboli nzamba papa na ngai. Amen. Ana nzambe haleluya. Amen. Nazotatela mnene na nzambe papa na ngai dada oyo asali mpo na ngai nabwakilaki nga maladi ya tuberculose nayokaki sango ya papa na ngai prophète dada nayaki mbangu epai na ye abondeli mpo na ngai nazwi kimia oyo nzambe apesaka bino mpe bato boza na mosika boza na maladi ya ndenge na ndenge obangela te yaka mbangu epa papa na ngai prophète dada akosala oyo asali mpo na kati na ngai. Merci Kola Bambola, Boki Baba Tatoli, je crois encourager foi. Yamwa Nzambe Moko. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 16 à 20. Alinga ki mokili datinda ki mwana na ye. Po ya kosambisa te me po mokili zongolo epika na nzela na ye. Metango biki garder le biko wana. Bon saka lokolo po le biko ebelate. Kozala lokola ngulu te basokoli yo okesu kozonga na potopoto. Mpoasana makolo mingi ndenge makomi elobi na ntango na kansela moko. Makambo mosusu tata ozomona faute ensemble mais la faute ensemble te. Osambela me tala pe lolenge na yo po kisi lekola tofina pota ekokauka te. Lisumu ozulaka décision fo koyebaka kotika. Jésus Christ aza prêt aza na porte ya vie na yo. Asa prêt à le langage moko vie échanger. Na mesana koloba kobota na famille pauvre. Na famille ya babola, na famille moko ezanga nango. Eza faute na ote. Eza faute na ote. So kufinde bongo e koma faute na yo. Na tokola bibiso na famille ya bongo pona kanai na yo. Mokile ba kinza basana makoki. Oleki kuna pona histoire. Mais ça pour vivre oyo yo kutite. Et ça beaucoup fondé ngwana te. Pourquoi on a dit que ça beaucoup fini ngwana ça faute na yo. Na biteke kendo simba kisi. Et ça faute no parce que ceux qui sont vivants ceux qui vivent na Jésus. Makambe ko bongo na pe makambe ko changer ko kamusa na bato. Parce que ya rapport na bato vie za mabe. Parce que bango babwaka bango ceux qui bandimie ba sorti na ba safale. Biso ba auto ça l'état toli. Tu peux passer confiance na nga ko esana ba na nga nzamba benganga akosala ngope na yo. Servir de Dieu yoka mwana nzambe yoka. Frère Christ yoka musala wana seto tenzambe ikokeri boso et baka kenzambe so kazo soutenir yo azo bandira ba faire na yo il faut azabe na avantage na molimo avantage na nzambe za oyeba ye na financer avantage na nzambe za oyeba dîme par nzambe quand tu parles nzambe ata o nzambe na te c'est qu'on peut ça par nzambe OK boso na makambo mbongo mais lola nde o kontate parce que vous n'avez pas ensemble. Nous avons dit vie spirituelle. Mais vie financière, ok, nous sommes pas obligés à dire. Mais l'on a au daté. Mais pourquoi tu as l'on il a tous les deux. Dans mon lit, mon autre, et va pas ensemble. Et moi, quand on a un apambolayo, pour moi, prière, pour moi, témoignage, ça peut être prophète, il a à sa vivant. Le numéro de téléphone, c'est 089 91 74 212. Au code, il y a plus de 243 89 91 74 212. Bon, ben, nanga to ensemble ensemble. Ben, nanga to rolande la bafère na yo. To rolande la vie spirituelle, il y a foyer, il y a couple, il y a ndaku na yo. Exactement. Il y a la sérieux pour Satan a gagné. Alléluia. À toi, au CPA, il faut que ça malade. Il est prêt à pambola yo. Retour à la vision de l'Éternel. Mais qui dit ça, aux hommes sont connectés aux Alaka. Nasuki Nangawana. Nalinga binomik, Nenge Mosina Kolikangai,
po bomoli ezanga te yesu te azosala. Merci nzambe apambola bino. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangana. Nzambe alona Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kita